Mon cher, mais bah, que face il y a maître Nabino, vous êtes capable même d'insulter vos amis. Donc, voilà, c'est normal, hein, ne vous en faites pas. Donc, Naibi, que pour défendre ton maître, tu es mieux placé. Tu es vraiment mieux placé pour utiliser même certains concepts dégradants à travers Bamasanao. Donc, ce que tu dois savoir qui est Kabound, c'est pas moi de te relater qui est Kabound. Kabound, c'est en 2018 ici qu'ils ont eu le pouvoir. Tu voyais l'état de Kabound à l'époque. Aujourd'hui, Kabound en prison, millionnaire. Kabound aujourd'hui, avant d'aller en prison, Kabound avait des carrés miniers. C'est quel genre d'enrichissement? N'est-ce pas illicite? Pour qu'on te rappelle ça, il faut que tu dises que je suis en train de relayer les bobas. Mon cher, c'est ça le mal. Lorsqu'on va s'apaisantir une réflexion qui est pour faire la quitte d'individus pendant qu'ils n'ont aucune valeur intrinsèque, c'est ce qui requiert la nation. C'est ce qui nous requiert. Lui, ils étaient dans la même aventure avec son collègue, Chilombo. Ils ont fait de mauvaises pratiques ensemble. Mais vu qu'il a senti qu'il est devenu indépendant sur le plan financier, il a maintenant haussé les tons pour fustiger l'attitude de l'autre et croyant qu'il va prendre croyant qu'il va prendre qu'est-ce qu'on dit la suprématie ou bien Gazignon Saïd épaisse. Or, suite il est en prison. C'est bon, il est gracié par la personne. Oh, à zone limitée. Bon, c'est une aventure que je ne vais pas entrer en détail. J'aime pas des individus ne répondant que directement que Kabound doit savoir que il est parmi des gens qui ont gagné l'argent d'une manière illicite. S'il faut poser la question étant que au Azala qui wana qui vice-président quelque chose déjà il y a Assemblée nationale, président et tant d'autres, qu'est-ce qui gagnait qui peut faire lui faire un millionnaire? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Kabound a une histoire avec Mwanga Chouchou que je ne saurais pas être assez spécifique. Et tous les Congolais savent qui était et qui est Mwanga Chouchou. Kabound a des carrés miniers dans ce pays. Pendant qu'un simple parti politique, un simple secrétaire d'un parti politique ne peut pas détenir, à moins que tu achètes, mais je ne pense pas. En fait, quand tu as eu l'argent dans toutes ces façons-là, on va te dire quoi? Et c'est ce que tu viendras ici dans la place publique pour me fustiger ou m'insulter pour que j'ai peut-être montré la nudité de la personne que tu crois comme un modèle dans la place publique. Je suis désolé. Mama Mado, yo ndoza kumanipule ba Congolais. Intervention yo sali falo kutika na vidéo wana. Omona séquence ya vidéo wana. O effacer des vidéos. O effacer vidéo ya mawa o lobeza vidéo ya kala na vidéo ya sika. Vidéo oyo bazokende kubwaka soda congolais. Pour ton information, soda na bakundi azali lekia cadre moko membre ya UDPS. Na ebite sozo fonga mato yoka. So vidéo mususu olongoli. Ezali leki ya mobali ya cadre mama moko cadre ya UDPS. Soko tiete me na kochela yo na kopesa limero no bengai. Na minicho yo mama wana aza kolela. Yo za limero ya Jacquemaine Chabanité, ministre intérieur nga za limero na ye. Na tindeli message. Azoluka ba anemi satu. Akendaki kuna na front na ba anemi satu na mwasi na ye moko. Mwasi nzela ke yebani te. Bana misatu bazana axe ya Uvira na Bukavu. Tosengi Jacquemaine Chabani nazana message na tindi. Tosengi Jacquemaine Chabani baluka ba aider po bazwa bana na mibale, bana na misatu. Mwana moko azana 5 ans, musu azana 3 ans, musu azana 9 mois. Na pesa ba information yo yebite. Tika ko manipuler ba Congolais ko. Yo pona okansi ke passe Congo ebongi. Yo ka soki Congo ebonga ki yo fa na Afrique du Sud. D'ailleurs, on fait en Afrique du Sud, on fait en Afrique du Sud, au bois qui s'ingunda. On y a bien ba traiter ngunda Afrique du Sud. Est-ce que ceux qui pena mboke bongaki? Je ne vois ngunda zo fa en Afrique du Sud wana. Ne ba ridiculiser Gabino na Home Affairs. Pour nous ko sa ba Congolais boyko. Mama Mado. Na bandeli koloba.
Achi, fala ka sala boye tonga boye, ko sabanani. Ba maison préfabriquée kenda wapi? Eza faut Fachi, eza faut Kamere. Facha ebisi Kamere ke non, Kamere akosala na mboka oyo akozala mutu munene Kongo eza na besoin na ye. Atata 57 millions ya mbongo ba lukwaki batonga ndako ba soda. Nzele kende yebana te. Wana guerre na de bandité, to ba tonga ndako 100 jours, ba tonga projet 100 jours. Ongo ko sabanani. Eza bino ba mamo bo tifanda réseau soko ko sabato ngana ko loba boye. Lokuta oyo za ko beta. Ndengo za ko pakola ba ber na ba Congolais belé. Moi je te demanderais simple, si tu es un vrai patriote, toi tu as vu que Congo est bongi ça d'amélioration. Kanga bisaka na yo zwa famille na yo zonga na Congo. Boaka ngunda ya Afrique du Sud. Zonga na Congo pour Congo est bongi parce que Fachi aza venir, Fachi ko bongi ça ainsi de suite. Parce que bisa yo que problème ba traitaka ba cause ezali et loko nini memi biso na situation wana. Ezali loko oyo. Fachi sali bino 2023 élection lokuta. Yo élection ni basala bato ba voter na bandako, tozana ba preuve. Nyo sala bato ba lobaté parce que Félix azo bongisa. Et si li wana te, Congolais li malamu te, salaire bato matite, Facha linga changer constitution. Et puis pour ton information, yebisa ba soda basenga nanga merci. Yebisa ba soda basenga nanga merci. Cela veut dire soki nanga kwesi kisangani. Kwesi na Maniema salaire na bango ekomata lisusu ekolongwa $500 ekoma $1,500. Donc l'état bananga baza ko progresser salaire ba soda ekomata bando komata kaka. Mais kala wana zaki wapi na premier mandat pour matsa salaire ba soda. Amati salaire ba soda tanga osoma mindukiti. Boni boko sabanani. Yebi mbongo ko ba détourner na mboka wana. Tandeng to yokisi tribune na biso soni. Nicolas Gabiji ya un incompétent mutatange belete. To tshena mutu mboka. Leo to suki wapi? Ongo ko sabanani. Mbongo forage kenda wapi? Forage $71 millions keka bo forage. Fachi par bi mutasali si forage na bo simba etaza perdre la famille. Soto beta maboko. Boko sabanani. Faloti ka video musona. Na bi video mususu wana ezali video ya sika. Mama na matanga ezati siko na ndaku na ye. To bengi Jacquemain Chabani po bana na ye bana ya soda wana utuko kufa o babuake na libulu lokola mutu ba yebite un soda matriculé. Mais wazalendo ba yebite wazalendo za kuluna ba pese munduki. Mais un soda matriculé tala sika zali. Yo po na $500 ya ba soda de salaire. Au fin d'Afrique du Sud. Soda Afrique Sud Afrique za combien? Kendedan kota la soda Afrique du Sud Afrique za combien? Donc pour Félix Sekeda matsa salaire ba soda fali bakanga Goma bakanga Bukavu. Zelato bakanga Kisangani akomata sous salaire na bango koma 4 fois. Yebisa ba soda ba bundate. Bazonga bakanga Kisangani bakanga Maniema salaire na bango koma $1,500 parce que to yebisco stratégie comment est-ce que bako sala po salaire ba soda mata. Boni boko sabanani. To tika pelu kuto elikate. Philippe du Qatar. Achue mutu anaua mutu ule anapenda kwa kumwatake. Hata nyumba kama miko na nyumba yangu mimi naona mtu akwa kunyatake taua. Paski anatukua kukuua familia yangu anakuwa kuninyanyasa mu nyumba yangu. Nemema na mweye hii wakati ni wakati ya kutosha mabunduki mu nayo mu manyumba mutule kama ule atenda kupenda kufanya formation anaenda kufanya formation. Na formation itakuwa ni militaire na bengine watakuwa ma administration. C'est-à-dire tuko na mwebe banduku yetu besoin. C'est pour cela mtaona kia hapa petu Katanga mzima en général iko na chunga tu arrivé ya AFC. Pourquoi shi atujimposer? Même moi mnayo histoire ya Katanga shi tunekala tu nejimposer mambo yote kama ni ya mubaya. Na hii ni mambo ya mzuri, c'est pour cela shi Katanga atujimposer. Alors ni pamoja na banduku yetu mwe wa wazalendo na shi kutuiko tuko wazalendo. Mais kama tunaona mambo inchi kunenda mbaya hatuwezi kuwapuye gouvernement ya bamwiji ule bitakwira na kwa kumisensibiliser. Wakati alikuwa kumisensibiliser eske kone mifanisha nini atabeba batoto yenu na ye nabo anebapeleka mu pays étranger njo bakafunde kamwe asta bapeleka kapana batoto yenu mpaka mateso bakwenda ku mashamba samo hivi na mapapa biko na shinda na bitakwira na kwa kulanda bongo no tutami soutenir tutamifanisha hivi mubambe Uvira mu bloqueo njo ifwa nini. C'est-à-dire ni mateso tu tukuneteswa mu wazalendo wa akiri
ni ula nikalaka unijirejoindre kusursu kula tapatia ko bénéfice. Voilà, nishimonopolize parole. Okay. Parole banduku yetu parce que bakatange en général basa ku comprendre mwalimu na kusalimu en passant. Merci beaucoup. Merci. Asante Kankezi. Naomba tu parole haraka nina hasira. Papa, unanipermettre? Wewe sema bwana. Namsalimu kwanza NB. Alexia na kusalimu na wapatriote wote. Merci cher frère mwalimu, merci, asante sana. Asante mwalimu, asante sana. C'est très grave. Bitakwira, ça c'est très grave. Bitakwira, je ne me cache pas, il me connaît. Je suis son petit frère. Mabetize kwa nasema Chilombo anampatia pesa, anaenda kudanganya ndugu zangu, yamekuza, yame frère. Madiskuru anafanya pale Uvira za uongo. Bitakwira, s'il te plaît. Unasemaga ta grand-mère alikwambia hapo umejidanganya. Ce n'est pas possible. Tu es un menteur. Unasema uongo wa ajabu. Sasa yeye Uvira c'est quoi? Ni région. Uvira un petit coin. Unasema Uvira itaenda kulibere Bukavu na libere Goma. Uvira atake ki? Makanakina ya kutumba. Mwache parapara zenu. S'il vous plaît. J'ai été maïmaï. Muzalendo ukweli. Qu'est-ce que Bitakwira tu as fait pour nous? Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Unataka kudanganya watu na madiscours za uongo. Bande kona ngai nazoe Sabino ke Bitakwira wana za populiste koleka mutamba. Kala nyoso wana zoluka kaka ba positionema sikoyo Chilombo apesie mbongo wazalendo. Huyo Bitakwira aliwapa pesa ngapi? Combien qu'il vous a donné et vous voulez aller vous sacrifier parce que AFC nous sommes la gueule du lion, on est ouvert, venez, on va vous avaler. Ce sont des profiteurs, qui viennent profiter à la situation. Watoto wa nyumbani mnaomsikiliza Bitakwira mtamezwa na mtakanyagwa. Et je m'en fous. Bitakwira, mambo kunafanya, hakuna mdogo yako, hakuna dada yako, hakuna kaka yako unamtuma, ni watoto wa wengine unataka kuwasakrifie kusudi jipositione kwa Chilombo. Ndugu yangu nakwambia, nasema pale Uvira hakuna kitu. Na mimi ni wa Uvira. Ni walemera kwetu, wote ni walemera. Mimi na wewe tunajuana na hakuna kitu depuis upo Kinshasa tu fais rien, tu fous rien. Alors, mimi nakugeukia sasa parce que mlitudanganya nilipokuwa mtoto, sasa hivi nimekomaa. Bitakwira, je suis face à face avec toi. Ta grand-mère t'a dit des choses, mon grand-père m'a dit aussi des choses. On fait face. Unataka kudanganya watu. Una puissance gani? Una nguvu gani? Baba. Hakuna dawa ya wazalendo. Hakuna. Uongo. Comment en Bourbe, les enfants des autres, ils étudient même pas, ils n'ont rien. Ou qu'on a kuja kuleta ma discours, ou t'as mobilisé. Qui est qui? Pale kwenu Katala, uko nani? Unafanya nini? Unapita kwetu Irambo, unaenda Katala, ulifanya nini? C'est du n'importe quoi. Na wazalendo wa hovyo, watu wa bure, mkitaka kusimama njia ya AFC, tutawakanyaga. Ça, c'est sûr. Tutawakanyaga. Inashauri na wapatia tu, mujidesolidarize na huyu Bitakwira populiste, alishakula pesa na hawapati kitu chochote.
Vous êtes là, namko mnaomba population iwanurire, population iwa engagée. Nous sommes pour rien. Muko mnauisha watoto wa watu. Bitakwira wadogo zako, najua mahali wako. Je connais. Et tu veux faire croire que tu es maintenant le super puissant d'Uvira. Du n'importe quoi. Papa Wakancha, moto, alengisa bisote, bitakwira wanaza rien. Je le désavoue parce que j'ai été Mouzalendo. Il n'a rien fait. Il ne peut rien faire encore. Il est en train de ramper derrière Chilombo pour se positionner. Yango wana nazoloba, classe politique oyo naba bitakwira, naba kamera wana, il faut qu'on rase bango. Bakozwa pe fimbo. Namoko na kula wana bitakwira, nako pesa, nako chikote très bien. Sans pardon. Tu es méchant. Haine, ozo parcours ba discours ya haine. Banyarwanda wana, bayakaki nazaki wana. Yo moto botaki bango. Ozaki wana depuis quand? C'est parce que tu es l'ancien de Bafouliru. Na chefferie na biso wana ya Bafouliru, toza na roi moko illicite, roi moko ya faux, mwana ya bombole. Ada bombola zana kisasa. Ba memelie biso na lemera, ye a komi roi na biso. Ngana zo s'opposer na ye. Mais quand même batiye wana bandimiye. Alors, azolo bake Banyarwanda wana. Banyarwanda banani? Ça c'est du n'importe quoi bitakwira hene na yo. Ba discours hene ozanango. Ça ne passera pas avec l'AFC. Ça ne passera pas. Et je m'oppose à toi. Je ne me cache pas. Je m'oppose à toi. On va se rencontrer. Si c'est à Uvira, à Kiliba, à Lemera, ou à Bijombo, ou à Mlenge. On se connaît. Mon frère, ton temps est passé. Le temps est révolu. Il faut arrêter avec tes discours mensongers et haineux. Xénophobie wana ozoko memela biso na mboka po okende wapi nango. Ça ne va pas. On va rétablir ce Congo-là, Bitakwira, tu seras jugé. Tu seras jugé. C'est du n'importe quoi. Tu as semé la haine. Moi-même, j'ai cru à toi quand j'étais encore petit, mais j'ai grandi. Tu ne peux plus me tromper deux fois. Tu es menteur. Tu es en train de manipuler les gens avec tes discours haineux. Eh Banyamlenge, eh Banyarwanda, il venait quand j'étais là. Tu étais qui? Tu étais né toi-même, tu étais l'ancien de tout le monde. Mais quand même, il faut arrêter. Il faut arrêter. Et puis, c'est que tu trompes les gens. Ouvrir, c'est un petit coin, mais nous, on est à Moba. Bientôt, on est à Kisangani. Et puis, Ouvrir, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Wazalendo wa uongo, munadanganywa na Bitakwira. Bitakwira na wadanganya. Na huyu Bitakwira ni nani kwanza? Kama hivyo nawaambia, tutamshika ndani ya mikono yetu na Bitakwira atakuwa jije. Kitu nawaambia watoto wa mama na baba, acheni kufuata discours za Bitakwira, kaeni nyumbani kwenu, mkae manyumbani kwenu. Hamuna equipement, hamuna formation, hamuna chochote. Echi muna défendre territoire. Territoire gani muna défendre? Uvira ni Congo. Alors, bande konangai eloko nazaki nango yango wana koyebisa Bitakwira à cette terre. Tozana nzela. Soki a mis sentir qu'il est très fort, aya na champ de bataille. Ye atiki maloba na bato azongi Kisasa. Kosale toko capturer na Kisasa wana. Soki aza mubali azonga se terre to kutara kuna.
du n'importe quoi. En tout cas. Ah oui. Oui. Merci Mingi Lombe Mobali. En tout cas, biso ba révolutionnaire ceux qui montent à Zali Makasi aya ko affronter biso tozali komona muntu a makasi te bilobela ya musika boye na boye mais muntu aza makasi aya affronter biso tout le monde mais tozali komona eloko eta moko ezali te alors biso tozali kokende se kokende voilà malobe pa ndeko na biso ndeko na biso oui mukalai tokende altoleke pa Chris. Bonjour papa Wakata, viva naza na micro ya kufungwa makelele. Ok papa Wakata, félicitations. Napika asante kwa kazi mnafanya. Kama nasikia vile wazalendo wanapeleka mabunduki kufungula Kamanyola, tuliwashauria tangu kumwanzo, lakini hawakupenda kusikia. Ravitaima yote tunayua Uvira, tunayua Fizi, ni watu tulianza kujiuliza ni juu ya nini wanatafuta kuuisha watu bure. Kama wao wako na madawa, wache watoto wa Mungu waishi. Tuko na lazima ya watoto baanze kufunda masomo. Tuko na lazima ya watoto vile mlisha kamata kule mnafungula ma formation, mnafungula masomo. Mungu mbariki kabisa. Kama wakati wale bantu habajui kuyua uzima wa bantu, tuko ni washauria mugeni kama Munyamurenge, kama ni Rwanda, kama ni nani, sisi wote tuko watu weusi. Mugeni kama haona na mugeni hawezi kujenga nyumba na hawezi kupanua mgini. Tunapokea kila mtu wa akili apate kuleta akili, watoto wapate kudevelope akili ingine. Mtakatala mtu akoya kujenga asema ni Munyamurenge. Surtout bale bantu kulibeko paka kipande Benyamurenge, kipande hivi na hivi. Ndio beko na semetro. Lakini nakuonesha papa wa kanisa, fanya attention. Bale bantu wote bale beko na kwa kujiralie kwenu. Kwenu abo ange. Batie ku formation ya kweli. Mwe musonge mbele na bale mulianza nabo. Kama unaanza kubachezesha ho banakuye batemugeukia beko saba nyoka. Deja nyoka kama unamuchunga ndani ya nyumba anaanza kukomea, mwisho atakuumiza. Il faut faire attention. Bali bote beko na kuya, il faut muibalave cerveau, muyue comment gisi ya kubaplacer. Sinon papa Wakanja, mwile intervention tulikuwa deja naanza tuko regrete atupatane, mais tuko nashikia paka walikali bata unja magari Bilou. Donc il y a Liboso, on a fait sur merci dans matin panel la biche la vérité. C'est bien fait Tony quand même aussi dans l'analogie qu'il y a débat du jour. Donc OK, hors place, il y a débat du jour. Débat du jour, na bicho zali il fallait d'abord répondre par rapport à la préoccupation na bicho à débat du jour à ce moment-là okoki ko senga motion pour opposer question sur la question que poser. Mais pour le moment tous en a débat du jour, donc est hors sujet. Ouais, mais débat du jour zali. Moi. Débat du jour zali. Parce que débat du jour ezali boye. Débat du jour ezali boye to kolobela makambu ya Qatar ya Doha, rencontre ya Bakunabiso ya Alliance Fleuve Congo bazalaki kuna Emira yambaki bango. À part wana to kolobela ba wazalendo ya Uvira na Kamanyola ba pesi ultimatum à 24 heures pa ya Batakishasa soki ba répondre na ba déshydrata na bango to s'allier d'office na Alliance Fleuve Congo. Donc c'est un peu ça. En dehors de ça tozolo bela signature ya accord et Salema Kilobi entre Batu ya Sadek, Samir RDC na groupe Nabiso ya ba révolutionnaire oyo babengi Alliance Fleuve Congo na mboka ya Goma. Donc makambo sana hors du jour esa yangwana
ceux qui ont participé à ce moment-là, au senga motion, chose à la question, nous sommes posée, là on peut te répondre. Donc c'est un peu dans ce sens-là. Ok, bah pour la Qatar, mais c'est vraiment des choses vraiment pour tous à la unis entre Congolais, tous à la vraiment unis comme ça, c'est comme ça, tout retambola, qui vraiment bah dès qu'on a bisou, bah évoluer un peu puisque tout comme dans le 21e siècle, bisou tout ça dernier des derniers. Or que tout ça mot qui toko, beaucoup de gens nous envient et ça serait bien sur le Qatar. On va évoluer pour qu'on ait vraiment la paix tout le temps. Que nos concitoyens. Ça serait bien. Ça va très bien. Maintenant pour na Wazalendo, toujours entre frères. Faut arrêter ça. Faut tout ça. Nous tout pour na bitumbo ici là, ezala isusute. Que personne n'a géré Makamunabiso. C'est surtout ça l'importance. Nous, tout est gros gérer Makamunabiso que entre Biso Banamboka. C'est ça le plus important. Comme à l'exemple, il y a Mboka Moussous, américain, français, même malien, sénégalais, tout ça là. Après guerre, faut ça la frontière d'Abisso, on reste entre Bisso, on avance entre Bisso, on travaille entre Bisso, c'est ça, surtout ça, c'est important. Quoi qu'il arrive, c'est ça qui est important. Et faut dire peuple d'Abisso, en devant de tout. De tout, vraiment, peuple, faut toujours son mot à dire. C'est pas que ma gouvernement, ça toujours devant, peuple, tout ça, vraiment, faut réformer en profondeur. C'est ça que je voulais dire par rapport au truc de Wazalendo. Et vraiment, faut qu'il y ait l'amour entre Congolais. Si, les vrais Congolais, il faut vraiment amour et ça. C'est surtout ça l'importance. Et je voulais aussi ma question à poser partout. à Kinshasa. Est-ce que Rosala Yemoko ou Rosala toujours en appui, il y a pas Ougandais, il y a pas Rwandais, ou Rosala vraiment indépendant, Congo Rosala indépendant. C'est ça que je voulais poser question. Merci beaucoup Ndeko Biluya. Biluya et l'homme mobali olobi makambo solo par rapport na ba conseil au PC pa bande ko na biso parce que kobunda ezali solution te. Solution ezali ko fanda autour de la table pour na to solo. Mais to solo na nani? En face na biso tozana mutu moko o ya respecta ba côté comme on est Félix Tshilombo Tshisekedi. Azali plaque tournante, il y a des ko semaine na kati ya mboka Congo. Ok, bien, Azap plaque tournante désordre, mais peut-être désordre, ok, désordre, d'abord Bisso entre Bisso na Bisso ba Congolais, on a à venir prédevenir. Par rapport à la question de population, je pense que Alliance Fleuve Congo est allé partir, mais ils bien structuré. Ouais. Tubaza mo ebele na équipe wana nyonso tukomona Rwanda azate ou bien étranger soit azate. Donc rassurez-vous que quand on commence à Kinshasa au monde a le même figure. On commence à le même figure. Donc cause bon CDT par rapport à la manipulation à jeu des mots, on voilà Troyana ba Rwandais, on autre sala na boyo, on autre sala na boyo. Voilà c'est une campagne de diabolisation. Au comment on a genre ya campagne wana yango oyo
Bitakwira azokoloba na Uvira, yango Jean-Pierre Bemba azokoloba na Kisasa, tout ça baza suna recette à kopesa peuple te, yango bazokota na campagne ya diabolisation koko boaka babilo mobo ekoko séparer Congo. Alors que Congo na minute toza na posa etongama. Congo na minute toza na posa ya effort ya Congolais nyonso bipa nyonso zwami oya ko contribuer na édifice na yo pour que to tonga mboka na biso Congo. Le temps oya ko pesa ba message ya diabolisation ya séparation ils a déjà révolu. Congolais ça fongole misu. Donc vous allez constater que ça ne passera pas parce que ils a la oyo IDPC kosaka biso na kati ya sac ya lukuta pour que bazo ba peuple congolais. Ce temps-là est déjà révolu. Cette fois-ci bana Congo ba fongoli misu tokotala na direction ya développement ya mboka na biso oyo ekwei na ravin ya munene oyo Chilombo atimolipo akunda peuple congolais. Je pense que na peso ya no rapport na question na onde. Mais papa, mais Azo distrait mais on vient de loin quand on y a Moussika, puisque ça fait plus de 30 ans Makamoyo. Et Chilombo Zala quitté avant Makamoyo. C'est pour ça que Bissot entre autres Congolais tout ça très très méfiant pour notre Koufi Belé. D'accord, ok, c'est bon. Chilombo Obi, ça fait plus de 30 ans. Chilombo pouvoir n'année monsieur. Ah, je en 2018. Tant que je en 2018, guerre est là qui na est. Non, je n'habite non, guerre est là qui. Mon cher ami, arrêtez avec ça. C'est ce qu'on dit que voilà. qui concède soutien na ba message oyo IDPS ezali ko sala ba propagande nango à travers le Congo. Ils ont mérité bien de Konangai. Il faut accepter zala sportif, zala intellectuel que si tu as tort ou bien si tu as fait une gaffe, il faut l'accepter. C'est ezali jemoko démocratique. Je vous rassure et je vous confirme que en 2018 Ndeko Félix Tshisekedi a joué pouvoir guerre ezalaki te na est à Congo, kimia ezalaki partout. Ba pesa qui est superficie nyonso ya Congo dans l'ensemble. Ata point mokote, ata mètre carré mokote ezalaki géré par ba Inyamboka ou bien par Benemi bien par la rébellion. Non, azwaki mboka en entièreté. Donc, c'est lui-même qui est à la base, il y a ce qui lui arrive aujourd'hui. Voilà. Alors, ça ne sert à rien que na débat wana parce que ça na ba argument pour convaincre bana Congo parce que ba faut déjà mis ba yebi que ça fait c'est que mutakenda ko réchauffer M23 hier mutabeng si bango na Kisasa pendant plus de 14 mois ayebi nini ba sololaka ayebi pourquoi kena réchauffer bango. Alors ça ne sert à rien to que na ba débat wana parce que ça na ba argument ya ko convaincre le peuple congolais. Voilà. Je pense que to pesi maloba négociation to la liba bango na yo oko balisa biso au rond point oko zala na loka malunga te oko te ya bande ko na biso ba na se pe ba ko landa biso na panel. Merci beaucoup. Topesi maloba et pas ndeko. Mon ba kiti chemba mo. Jean. Aye ko distraire bino. Elombe mobali parole sana et pas na. Aye ko distraire bino. Bonjour papa. Bonjour. Na sepeli mingi kozala liboso ya papa wakacha na landaka ye mingi mais nanu nakoma na ye en face boité. Papa wakacha bonsoir. Elombe mobali. Na sepeli mingi loko za la liboso na et surtout ko solola na yo. Merci. Yango balingi na tuna taliba mawa tomoni ba dialogue boza suna ba argument te boko boyela ka batu bayana batute puta Félix ye moko azara batu ya Félix bolobela yango te. Balakisa bino au jeu de tous ba mercenaires nde babengana ki bango soki AFC te mbetile lo ba mercenaires wana bazaka na Congo et surtout nga moko na banda ko milobela en disant que non lokola na yebi ba vie na ngai ba yebi moto na biso azana ye caméléon le lo ko kenda lobi boye lobi pe abalusi lisusu yoka identité ya moto omoni. Alors lokola moto azala kande juste mais liboso na biso to zalaki na moto soki lelo alali alobi boy lobi soki alamuki alobi makoma musu to ebi te soki ezali masanga to penini wana afirmaka la kuzi mais aboye basengi bino encore na doa bokende ko dialogue wana est
ekopesa biso solution mpo ngana déjà ngana na réponse na lobi te yo bakongolais na bango baatuna confiance ya Félix natuni papa ya kata mpo na nini bondimi kokende na dialogue wana AFC aza na choix te se balobi fo bakendaka kaka me bayebi ke Félix akotenir te na bacondition bakopia ye bango bakoboya na mbala moko boye te motuna eza ya bandeko na biso bawazalendo nakanisi eza ba faux wazalendo moko boye ba réformer bango moko na pouvoir en place et réformer ba wazalendo na bango après batindi bango balobi na nde ba vrai wazalendo ba oyo ya liboso ba bomaka mémoire eza nano fresh oui wana nde bazaka ba vrai wazalendo wana M23 ezalaki te AFC ezalaki te babomaka ba vrai wazalendo mpo baforme oyo ya bango moko bato babomaka eza bafaux bao lelo baza ba vrai nini ezoprouve ke bao babomaka ntango wana ezalaki bafaux te wana nde bazalaka ba vrai oyo ya lelo eza ba vrai et puis tozozela bino bandabolo banga na bengi bino naza na Katanga tozeli bino mingi tozalaki bien préparé pour na koyamba bino mais namoni que bokomi un peu moins lent mais oui faut la calendrier makambo pona nini bozotia te numéro moko numéro populaire o bato bakobenga bato soki bato baza na problème babengi bino bainteresse bino mpo mingi baa na posa kolanda bino mais bamoyen ya kolanda bino eza te donc tokokota par voie nini po tokoma epai na bino voilà mituna na nga wana Papa Wakancha, est-ce que vous permettez dans 15 secondes ou bien 30 secondes, si vous permettez, na pesa moi réponse na ndeko JKM. Ndeko JKM, c'est vrai au lobby que la lenteur, oui, je peux comprendre. Vous savez, c'est une guerre avec une rébellion beaucoup plus responsable. Voilà. Une révolution beaucoup plus responsable. Yango et Osala, que toutes les analyses sont mises sur place. Tango, Batubazolo, utiliser les avions, Bisopeto Luka drone, Bisopeto Luka boye. Il y a une espèce de d'étude ou de stratégie qui est politico-militaire. Ce qui nous agissons sous la pression, il y a certaines accusations qui vont se porter contre la révolution Oyobango Bazana responsabilité. Je donne l'exemple, dans le cadre, il y a un bombardement. Cette chose-là, le gouvernement congolais, je dis bien le gouvernement congolais, je ne parle pas des individus, je dis le gouvernement congolais doit répondre à ces actes par la justice congolaise. Donc, Batia Batuniti Babouklier Ima, comment une armée Yamboka, avec nous espérons que l'armée nationale a une formation nécessaire sur le droit de l'homme. Comment cette armée peut se positionner na Katia Bitumbandenge Zalaki positionner devant un camp de déplacés? C'était une façon de chercher à politiser cette guerre pour dire que Tango Bango l'AFC allait se limiter sur la façon d'intervenir pour dire que nous allons les bombarder, nous allons les anéantir, étant au devant de la population, parce qu'ils auront peur de repliquer, parce que la population est derrière nous. Une fois ils vont bombarder, nous ne serons pas touchés, la population sera touchée. Et puis, la position, les efforts de ces alliés qui sima Bangomba. Bangomba est surplombé quand il y a des déplacés. Parce que si vous regardez même toutes les vidéos, vous verrez qu'il y a des vidéos qui sont prises dans l'Ikolo. Ils ont colobaté que ils ont drone. Bota la taba image à drone en gobo. Mona sima quand il y a des déplacés, ils ont montagne. Bangomba. Stratégiquement parlant, Basalaki est une espèce de bouclier humain. Et les conséquences, vous les avez vues, tant que Banda copilonné,
Tant que il y a rébellion en révolution, bah répliquer. Tant que bango ou bien ekesima. Et quoi, bon, il y a toujours des conséquences comme ça. Et quoi, la population, et comme il y a des bazo pour salir. Sikoyo na walikale, et l'oko moko pe liki, et uti le kaka wa sikoyo. Tango bango ba banda ou visé. Le Félix Mdazobo misaba congolais. Pas position. Na armée na bombarder. Soldats au centre, ils ont commis une erreur. Ayant les informations que non, si bakoti na ba quartier, en pilonnant na ba avion na bango, ba ke au pilonné na hôpital général. Boyoka information, il y avait eu de morts. Donc, chaque mois, il y aura des cotisations comme ça. Merci. Attendons voir. Mais le gouvernement, ils ont la distraction. Des distractions. Et les Congolais doivent ouvrir leur état d'esprit. Nous devons comprendre. Nous devons comprendre. Si ko bande kwa wazalendo ngo banda lobake bakoboma batusi nyonso, bakoboma banyarwanda nyonso, bakoboma batu nyonso ya AFC, lelo ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus se battre. Ils n'ont plus de ravitaillement. Moi, je pense que quand eza eloko moko ya malunga o esalema na Afrique te nazolo bango mikolo nyonso awa lelo soki na bando yebisa bino awa kala ndeko quand bando ndimanga te nabi ko bando ndimanga mais il y avait pas de précision lelo toza wapi na bando yebisa ndeko quand lito ya biso ya AFC o yozo prôner eza nango likambo ya bato bazoyela yo masolo ya koloba qui est derrière nanga. Non, c'est toute l'Afrique qui est derrière nanga. À preuve à l'appui de quoi kancha au mona ba vidéo ya batu ya Sadek ya Sami DRC ndenge bazokende eloko moko yo etire yo attention eza wana tena likambo na yebisaki yo c'est la lutte africaine tala ba selfie Wilingo Mabanda osala lelo bazobenga Mr Quickly. Obike eloko wana Mr Quickly eza pona nini? Ça montre la fierté de l'Afrique. L'Afrique de forces armées africaines, une révolution africaine qui a battu le mercenariat, qui a battu plusieurs armées. Balakisi force na bango, balakisi kolinga mboka na bango. Bandimi kokufa, mais bunda pona mboka na bango pour leur lutte. Et c'est que la révolution fait. Lelo Mr Quickly kututo benga ye Wilingo Mate na Afrique Australie nyonso ba sud-africain ba zimbabwéen lelo kombo ya Wilingo m'a changé akoma Mr Quickly. Mr Quickly wana ezo lakisa l'imposition de force na kati ya lutte na biso. C'est une fierté. C'est une fierté parce que Lumumba avant kufa batu babanda omona l'utilité à Lumumba te. Mingi baprona babanda opetela Lumumba maboko, c'est après avoir été tué. Mais tant que Lumumba faisait sa lutte, personne n'avait vu yango zomona AFC yango. Je le disais chaque jour que biso toyebi ndenge makambo elekaka pona chuter. Likambo ya bawazalendo, il faut les aider de Kwakancha. C'est une très bonne chose. Il faut aider ces jeunes hommes wana babanda melabangi kosukola bango mitu bien pour naebi na kati armée AFC bamelibangi bazalaka te kosukola mitu na bango na o basala ya mabe na oyo ya sika basala eloko ya malonga. J'avais promis que après cette lutte il n'y aura plus de groupe armé. Nous aurons l'armée la plus forte en Afrique. Et pour Kisangani, je ne pense pas que Tozana une semaine. Je suis sûr, Naona Zoloba, que dans les une semaine, Kisangani va tomber. Merci beaucoup. Natikeli na panel, natikeli la bande comme Susuba Loba pour monopoliser parole. Toza Mingi na panel. Merci. Merci Mingi, Ndeko patriote. Na analyse ya kitoko oyo bato ebele ba comprendre yo sikoyo toleka epa ndeko na biso fujo fungula micro na yo mais epa yo zali makelele za ebele ok fujo aza prêt toke epa ya Ndikai
Dikai maloba epai na yo. Oyoki ba analyse tozali kosala lelo ba wazalendo ba me rendre ndenge tokangaki bango na coin kuna na coin wana moyen balia ezalité moyen ba mele ezalité ba promesse oyo Félix alakaki bango eyete comment est-ce qu'on appelle ça na kamanyola communication et katani donc batelengani merci merci AFC viva AFC viva nazana isengo mingi na famille mobimba ba révolutionnaire vraiment mikolo na bandomo na te ba 5 kaka ona zwaki mo choc na lokolo de na bandola ndela wa sende yango wana nazalaki kimia yango na sepeli mingi na mobilisation vraiment to lembate na oyo to sala kai pa ba wazalendo donc bao bazana matoi bango wana bayoki bango bazana matoi bango wana bayoki déjà na ibisa na lobaka na ngana lobi na bike mutu amonaka vraiment Swahili banasema kama mai ngare mwagoti ifo kuitambuka hapana kuchunga mai kujimishe kujibire yote yango wana tuza awapona mobilisation nazana isongo mingi na ndenge na landi makambo nyonso sikoyo victoire eza epana biso tomoni délégation na biso ekendaki na Doha tomoni Sadek donc tomoni ba makambo ya ambassade ya États-Unis bato baembaki kaka bato ya IDPS baembaki sikoyo oemba na bango eza batikali kaka na ba réseau kaka koloba makambo kaka ya lukuta bazolo baka ya lukuta AFC vérité nde suka ya AFC sikoyo bango batikali kaka kose renforcer kaka na makambo lukuta ambassadeur yo na panzi vraiment Kishasa apanzi makambo papa wakancha lobaka bato bazosala ba détournement donc ya kosakana te mundela ye na ye aye awa aye koyoka vraiment solo vraiment ya corruption na ba détournement vraiment ya kosakana te epesi kutu pe banose tala na ndenge bandolo baipana bango kuna donc izati na ba oyo bazo résister donc vraiment bazo résister bazo soutenir au pouvoir au izo sila kala mingi te donc bazana kalinde donc balingi kufa kaka na Félix balingi kokima kaka na Félix bakokima kaka o bazo luka bakokima yango kaka biso wana to kokende tiki sangani na katanga wa vraiment donc mobilisation ya kosakana te eza awa courage ya kosakana te eza awa ba information kutu o nyonso ezoleka ezopesaka avantage ya AFC ezolakisaka ka victoire ya AFC donc na comprendre te donc na ndenge na koloba na makambo ndenge ezokokende siko AFC bandimeli donc partout bandimeli AFC ki wana aza vraiment mutu akotonga mboka na biso po yango pe eyokana yango pe parmi les pays les plus riches du monde il faut eyokana kaka na AFC to azo donc azo ekisa Congo vraiment soni vraiment na ba pays ebele ndenge bazo sondola ye kaka yi alingi na ye kozwaka bambongo mais ba pays mosusu akozwa bambongo ya pays mosusu asali yango développement ya mboka na ye mais yo soki batie ye balobi mbongo yango oyo uso ati totonga mboka na yo ye azwika mbongo atie na poche tozoloba na ba bino bazalendo lisusu botikali nayebi ke bolandaka panel oyo eza vraiment plus fréquenté oyo toyebaka ke bolandaka na se bino boza na matoi bolanda pe orejoindre AFC bogarde vie na bino nalobaka na bino nalobi ki soki olingi okota kisoda bakotiela yo kaka na mabele na yo wana soki na Uvira soki na place nini ke olingi osala baotika yo kaka wana mais osali formation ya bien AFC aza ennemi te
AFC aza ennemi te. Sala na technique oya basoda du peuple ndenge basali pona bino kuna. Boko na bino botika na Uvira. Boko zanga eloko moko te. Boko zanga eloko ata moko te wana. Eloko akolia kuzala te. Alors bozala wana pour rejoindre AFC. Makambo nyonso ekende kitoko. Sikoyo tozoloba na papa wakancho signaler pe ba équipe na biso ba mokonzi na biso tozalaka pe ba missile vraiment ko viser ba désordre wana ya nini ya gouvernement ya basokoyo wana photo zalaka pe na missile kaka to calculer yango ezoya kaka to beti yango ka likolo wana po bango pe bayoka po parce que bao matisa to babiloko na bango wana biso zotala bango kaka bo faut ebisa pe bakonzi bayoka o makambo ya ndenge wana il faut esila faut tobeta kaka moko kaka kakwei na sepeli mingi na ba révolutionnaire nyonso bao bazoyoka ngai awa tozalaka na bomoko toza vraiment du bon côté eza keno ba côté oyo bango balobaka ke soyez du bon côté ya na bango wana biso toza na côté moko toza na côté ya victoire mokili mobimba ici mona ndenge makambo ezokende mokili mobimba ici le président oyo aza vraiment moibi aza vraiment na souci te ya mboka na ye aza kolinga kaka komitia mbongo na famille na ye na bamasa na ye azozwa n'importe qui azotia bango na bapouvoir mpona avantage na ye mpo bando corrompre bango tala ba 500 députés na ba salaire moko vraiment donc ko comprendre yango wana papa wakancha biso toza wana toza tayari kaka na ko soutenir AFC vraiment donc nazana esengo vraiment esengo ko sakana te na bandoka nisa nani muto oyo akotelemela muto oyo po parce que muto oyo kotelemela na ba marche na ba soulèvement populaire eko simba ata mukete mutu oyo foka komimela ye kaka biloko vraiment président nanga vraiment a papa ya solo a papa responsable asilisi Chilolo mayele vraiment Chilolo atamboli etikali atambola kaka na mupompa kende kozwa bakisi kuna papa wakancha atikali sikoyo akende kozwa sikoyo ya bakoko kaka na mopompa epana bango kuna atamboli président nanga atie ye matako selebeka vraiment azofanda lisusu te azokoka kofanda lisusu te atika na ye kaka mpo makambo ekende libo soki azosakana kaka tokanga ye kaka papa wakancha na sepeli mingi contre oyo ozosala tani ekuta matana panel na ote avanda pe wana te ezalaka nango simple à comprendre mais lokola bato balinga komemela biso kaka batoujours badistraction mpe kodévie bato oyo eza vérité toomona face boye réalité ya Congo na réalité ya libération alors eza pasi me kosepela ezali kaka parce que yo so comprena bato oyo et puis oza toujours na place na oyo ovandi et puis combat na yo ezali spirituel ezali physique ezali pe moral ezali intellectuel aussi alors tomoni mutu oyo okosa yo te akoningisa yo te ntango ya badébat esi esilaki toza na 2025 année oyo makambo ezochange tona so na ta badébat te ce que je pourrais dire mais en tout cas bato oyo bazoyoka soni oyo bazali koattake AFC bar M23 maboko eza ya kofongama nde papa waiza alobi boya kokota na kati ya idéologie oyo totambola ensemble parce que président nanga azotravaille na motu nyonso azokipe te oyo azali kaka yo ozalaka na sincérité na yo oyo ye akotia maboko na mosala oyo ye akotombola ekolo biso toza wana towumeli na kati ya bapanel oyo tofingami mais lokola tosala yango mpona mboka tosala yango mpona intere na biso moko te yango tosubir oyo nyonso koki kosubir ko baconséquence ko bainjure alors tozobisa bino mpe boya kaka boza bandeko na biso na kati ya AFC bar M23 bokosepela mpo lobi totonga Congo ya sika biso nyonso ensemble tokovandaka na bamboka oyo éternel
personnellement bon bimisa esprit ya critique bozana yango esprit ya accusation bozana yango oh batu ba bimisa batu oh ba bimisa batu non batu wala bana ko bima banda combien de temps pas la solution donc ça dit que vérité zali nango clair na table papa nanga nda ena solution pour te congolais nyonso azwa kimia bitumba este et si là makileti ka kutanga na Congo nzala et si là biso nyonso to sepela ke oui ba pesa ka biso mboka moko ya ko vivre na nzambe pe quand même ils ont Congo en tout cas na si wala pona ko clôturer to ko kuta na susu samedi papa wa Isaïe biso ensemble to participer to pesa e chaleur te mais to pesa sengo pour azo ba makambo na sens a otambusa vision oyo ya panel oyo kitoko to ela yete ba biloko akala kala les kaki au faut voter les misabato to boya biloko la bandeko. Merci beaucoup. Merci maman. Merci la bande konos wolanda kibiso na ngina sala récapitulatif ya makamna auto lobawa na hotel koloba awa Joseph Kabila akendaki bato babanenga depuis na YouTube azaki pe invité na Qatar Kabila aboyi na ye kosolola na Félix apesaki ba condition na ye. Parmi les conditions, Félix a démissionné, Azana Makambu ya koloba tene to baboye Azana Qatar toujours. Albikuna Félix a démissionné parce qu'il a respecté malobate et là au moment où assurer ce qui a solo linaye et puis Makambu est changé. Et puis Albi que non, Barosolane pourquoi hier Azana n'a rien à voir dans Makambu et Zoleka a respecté maloba et a sali la pose à Batou au Batbalingi ça dit pour on lingi Félix Azanini a démissionné. Dans le bel sous Makambu ya Kampala AFC Bar M23 et Boyi nango kokende Kampala kosolo lana Félix parce que Félix azali bipolaire a respecter malobate mutakoluka pe asala bakor na izate ponu ba ko baluka na ye na le rappeler ça na batu ki Sadek o bagangaki diplomatie agissante Sadek wana a rejeté Félix Sadek a commis allié ya AFC Bar M23 et le kola Sadek mutuna plata Félix ba bebisaki aéroport ya Goma kisikoyo ezofunga mate bango moko ba signé bakor baza ko bongisa aéroport ya Goma donc Afrique du Sud Namibie Malawi donc la SADC eza ko bongisa aéroport ya Goma pona makanoso ezonga et puis to lobela ki suso wa keno chute ya Kisangani ezali imminente. Moi, je connais le jour où attaque Kosalama, na yebi, na ngonga na yebi makamunyoso, na yebi position makamnenge zali, je vous informe que Kisangani déjà zali encerclé et puis déjà na kati nango, eza déjà na ba élément yango mona Kisangani bato kanga ba magasin bato azokima Félix atindaki général wana Masunzu oya Munyamulenge général akomaki tanga komna Kisangani alobi ke ça ne sert à rien à Tikalana pour à résister parce qu'à côté armée ezali tena Kisangani ezali vide et le général Azongi Kinshasa hier Azonga Kinshasa je vous donne l'information pour yo kango place mon système monga na zoyebi sabino Azongi na ye akimi abo na ye ko résister na corner nang to yebi pourquoi Kisangani bando tombé et to yebi pourquoi les losiko ils alla tomber kalamingi te entre temps Maniema ils a déjà encerclé quelques villes déjà il y a Maniema pembe tout ça déjà pembeni et Katanga et kokoya nango na okena détail mais tant que Kisangani ekoya et me la pété Katanga ko tomber imbala moko nanga akozala proclamé président de la République ya Congo. Oya gota tembe boke na ba distraction ba IDPS Félix aza ko négocier bati kalaye asilisa mandat na ye et puis azo promettre que a retoucher le côté a ça le côté mais mutana confiance na ye azalité yango moni partout azala bloqué partout bali suko yoka été mbata suka tikala kina bango zalaki Sadek et Sadek a se retiré na ye Sadek a rejoindre Corneille Nanga donc force et le souci makasi ya koleka yango esali ki Félix omona ye bakomi na panique bozo mona wana ça ezali information ezali vrai na zo ibsabino donc oya tembe atala mikoliza koya merci na bande konyoso bato babeta mabaku ndenge na bloquer bino ndenge na kitisi bino bozo yango normal à un moment donné faut que ndakabwe parce que
Kadioshe leki mingi ubwenge leki mingi yango moni nalingaki awa wa au moins ezala uniquement kaka pona Corneille Nanga ou rien. Quand je dis Corneille Nanga, je vois toute l'équipe au Bazana Bango, mais comme ils allaient représenter la Corneille Nanga, de tout ça qu'on le blâme Corneille Nanga, mais Corneille Nanga représente la plateforme FC Bar M23 et c'est quand Oyazali coordonnateur. Merci la bandeko, numéro Nangezali, Oyazana besoin, Oyazana besoin, il y a comment ça s'appelle? Yako sola nangai problème ezalité yaka bukanga unibox toko solola et puis makambo nyonso ekoleka nango très bien. Merci tokutani malasima kimbango azala na bino ingeta na panel oyo s'il vous plaît Mbuta na panel oyo na lingi makambo ya ba débat parce que toza na ba panel ebele zaka ya ba débat buzoba na ba buzoba bakadiosha na bakadiosha awa wa ezali panel que pour nanga ou rien so lingi débat fongola live na yo bengi sangai na koya to sala na yo ndenge na sala partout na ibsaka dernièrement de conscience awa akende pa fongola ki live abengisa ki ngai na kenda ki kuna soki bat ba kufinga kuna soki bat ba koloba nini ka ko critiquer problème ezate mais awa na live oyoyo na lingi na nga makambo ya ba débatté awa vraiment nazali mama na dictateur akosakana te awa nalingi kutu contradiction te nalingi critique te po moni mutu azomela nanga misine akomela lisusu bakisi mususu te po ekobebisa yo kosala overdose yo kokufa sala masala overdose ya nanga misine po ebikisa ngai donc ndeko nanga mbongi si avec beaucoup de respect oza le seul oyo nalingi kutu na échanger na yo okolimbisanga oyebinga banda kala yo moko zoloba yango bato bayebi ngai nazalaka dictateur te nazalaka compliqué te bato bafingaka ngai bato basalaka tous les jours na kipaka te mais awa ezali nanga orien okolimbisanga me fongola live na yo bengisanga na koya olandi Mbuta. Ok, donc cela nalobaki ndenge opesinga pare na nga na bima na ngai mais na yebisa yo par respect ya panel na yo nakokaki kozwa parole te merci donc moyen napesa parole eza te parce que ngai naza na politique mosusu quoi. D'accord, problème ezate. Lokola za na politique mususu, moi j'aime les débats. Fongola live na yo mukolo linga, obengi ngai to ça no débat tanyoso et puis bakamu nyonso za bezoloba, ceux qui yo koganga, ceux qui yo critiquer, ceux qui nini problème ezalate. On peut pas oui, ndeko na ngai ndeko mbongi. Tala déjà toujours dia moi tambele. Ozomona te ki naza ko bloquer na lingi kutu te tokota masolo mususu. Na osela so fongoli live na yo benga ngai na oya to sala débat olandi. Merci beaucoup Mbuta. Okita malamu bye. Bon, bandeko bolimbisa nga vana pesa mona biso ya suka maloba. À un moment donné, les Congolais, et à mon photo qui est dans le Makamsou boye. Parce que aux hommes, on a battu le bel, on a live, il boye. Débat, msoussou. Ils ont dit qu'on a sorti ça là, à terre, bateau, nous sommes boye, maloba. Là, bas commentaire, msoussou, n'a pas bloqué en gros parce que Congolais, c'est bizarre. Bon, on a pénal les Camerounais, zali. Bon, on a osé clair, mais Congolais ont kaka a contredit et le cause a clair. Ba débat koloba, ils ont changé les lots comme côté. Donc ngai na panel ngai, ils allaient nango simple, nanga ou rien. Moutaza na besoin de débat, moi j'aime les débats. J'aime les débats, la salle à débat, il y a trop. Mais panel oyoyo, la ligne n'a makamboute que kita matang nanga bonanga mabe na te. La ligne n'a été.
mais wa lingi débat afungola live na ye abengisi ngai na ye tokosala débat ndenge tolingi mais awawa lingi na ba débat même na ba commentaire mozo na bloquer ba commentaire bloqué yango parce que tokonzi matin nyos bat bakotaka balokuta tout koya koloba kwa mbuye batu non congolais ya foto ke la biso boy donc maman na biso yo mutasuka na tikio au clôturer panel et puis ngai na kati na ngai et puis tokuta na susu na panel na biso ya live boy et kozala chaque samedi mais ngamo na kati ya semaine na za émission na osala na YouTube bato ba s'abonner to ba s'abonner bo s'abonner na ipo wise officiel les ali site na fongola kala sala ya société na zongi lango parce que nazalaki ya kolemba metango na mairie nanga misine nazwa force nazwa courage yango nazongeli kosala ba vidéo na YouTube matondo mama epai na. Oui, merci beaucoup, ministre, futur ministre. Merci beaucoup, Papa Waiza, au sani débat moko kitoko na kati ya panel lelo. Tosoli penza bien bato ebele na yebiki ata ba matike bazwi penza ya motuya. Moni bato bazwi penza motuya me bazosala bato mosusu bazala nanu bazwi. Tozala makambo te oyo naza lie na bino nyonso na kovote bino te makambo ezoboma mboka yango wana. Donc bato bayati bakosala eloko moko so babuki mibeko bakangi bango bayati atelemi oyo amenation na longoli badepute na ngai na union sacré. Bato kamero nini eloko ezoboma yango na biso na besoin eloko wana te. Donc déjà mutu nyonso azoya kosadire na yo même na baparti bakoya kosadire na olobi lobiso kozwi pouvoir yebisa bango clair que non il y a pas ma question ya nini ya nini mibeko eza mpona bato nyonso mibeko kozala mpona bato nyonso tozala besoin de discipline Mouze le père asala 3 ans na mboka na tomona discipline 5 là-bas ici là fimbu tozala yango besoin oyo alingi fimbu te akorespecte mibeko merci na lobango ekobetama na mibeko kongola yokaka na fimbu ezali motutu akotosa toyebaki na ntango ya Mouze ke no chauffeur mibeko eza déjà soki otie 5 personnes là-bas bakokango bakobeta o fimbu eza déjà mibeko ekosalama toza na besoin ya mboka ekende liboso avec bavaleur donc tosala erreur te lelo nakondanaka mpe bandeko oyo bapesaka mwa ndambo ya sens na Félix te parce que bamonaka mpe tokaza mwana mboka lokola aza opposant 38 ans ya komba makambo bayebisa biso oyo bango babundela mpe ete bango bakosala yango te malheureusement nalobi ndeko libe nayokaka ndenge nyonso bato balobaka ono soki tokomi na point oyo yo nanga moto ayele biso Félix ok sikoyo ntango nanga batiaki Félix batiaki ye mpo adétruire to abongisa est-ce que bato boza korefléchir soki Félix atravaillaki malamu mpo na Congo nalenga akondane nanga ye Félix soki atravaillaki mpo na avantage ya Congo tongo toloba nini mwana mboka bo tongo tokumbisa donc ezali faute ya Félix et d'ailleurs mutatiaki Félix ye mutu azolongola ye donc il est à féliciter merci aza félicité parce que to condamné nanga te parce que nanga bapesi bino mwana mboka nanga mutu azodetourne mbongo te mbongo 100 jours nanga mutu adetourne yango te 320 milliards oyo eke na famille wana ese nanga lelo nyonso ekoma meme ata kabila ekoma o kabila mpo asalaka yango donc bino bobomisi bato o kabila asalaka mabe bino mpe boya kosala nanga asala oyo akoki kosala mpo na nga nanga azalaki ya félicité toza na besoin ya kondamne te apesaki pouvoir soki omoni kozali mwana mboka ya solo ya na soutien parce que eloko eza te même temps bokende changer constitution mte bloqué bino constitution mutu détourné bango donc mpo na nga nanga bravo aussi kozali papa oza na soutien ya peuple congolais et surtout ngai oyo mpena molobeli mwana ntango ya solo ya tongo napesi yo mokwa koso ayebaki non bana ntango bazelako maboko kofungwa merci beaucoup ndeko Miguel napesi yo maloba et puis toke pa ndeko Eric nasuka nango ndeko Mbongi mama na biso AFC 23 ya Londres muto osukisa et puis live na biso kosila ndeko Miguel merci beaucoup oui bonjour na biso nyonso to bonjour ve Waiza bonjour oyo fanela na boyo ta vidéo pour ver bato belé ba ebi ngano pe to ba depuis ba Brésil
naki na lobelo ko moko boye omoni posa na ngai ve bino wata peuple mokonzi boyebi idéologie ya makambo ndenge ezalaka posa na ngai nde ezalaka biso ba citoyen ba peuple congolais tolamusa bandeko na biso ba congolais tolamusa bango quelque soit ba politicien na bango nyonso to na balingi na bango Congo te na teka bango nyonso général na boy na ko citer ba kombo ya bato balingi na bango peuple congolais te tozo souffrir biso ba congolais tozo souffrir makasi likolo ya Rolanda ka ba politicien wana likolo ya Rolanda ka ba politicien bazo sunga te ba ela biso maloba ya sukali to pesa ka bango chance le ba koma sur le terrain ba baluka na bango donc totel mingi biso ne ba citoyen ba peuple congolais poto to bundela mboka na biso to landi kaka o bango kuna basali bango na bazongisi boye bango nyonso tout mutana amour Congo azana été bazolandela ba intérêt personnel bazolandela ba intérêt na bango moko na ba famille na bango donc ezo sala passe mingi Congo kande to mona Congo wana ezokena kokabwana ezokena kokabwana soto ozali ko se souvenir na maloba ya Honoré Ngwanda banda koloba yango eza kokokisama tozana so ba fanatique ya bato wana te tozana so ba fanatique ba congolais bon c'est là nanu ndeko Miguel bon olobi nanga oyebi nga personnellement tout c'est pas grave mais na expliquer boye omoni panel oyo ezali ya bato ba melaka nanga misini. Ce que je veux faire nazo kitisa yo de façon que to ça la débat mususu to panel mususu ya débat ya opesa ba avis awa ba avis excuse bon ngai na tangi na kombote ya tangi kombote mo zero opesa message à mabe tanki biso na biso ba congolais oyo zoloba wana tosali yango ya trop peuple oyo totinda wana ya bawario na ya bagaulois ya baeglise donc tosala boye Miguel tosala boye na retire maloba comme ça tokosolola pembeni Jean Inibors makambo wana ozoloba wana benganga ata pendant 5 heures de temps na kopesa ota na koyoka yo parce que ozoloba na tosala yango ya trop oyebi tosala yango ya trop peuple wana aza déjà bayoka nanu batisa ye nzala bakoti ya distraction bakomisa ye na système ba promotion osombi déprimé so bakiseli yo moko balangwaka partir ya 9h du lundi au lundi bakendaka église mikolo nyonso baza na sima bapaster mobali na abengaki na kombo ya Jean Paul abengaka paster Dadi bato ndenge wana oza na temps ya koya kote ya bango te mpo bakoyoka lisusu te bato moko boye bazalaka na courant te bafutaka facture ya courant bazalaka na mai te bafutaka facture ya mai ebisi ezalaki 200 francs bakomisa yango 300 francs baza kowelela baza wana donc ça ne sert à rien makambo ozobeta wana oyo ozoloba wana tosali yango ya trop ça ne change à rien du tout et Félix ayebi ke peuple wana aosa eloko te ayebi ba politicien na bino ba osa eloko te voilà pourquoi le seul oyo azali capable ya zolongola ye c'est nanga na pesi malo pa ya de connaisseur qui tient Miguel je suis désolé bonzongela idéologie ozala en Europe ya boyi voilà Miguel je suis désolé tosola Inibors numéro nanga ceux qui ont besoin na tindelo d'ailleurs numéro nanga yeba na numéro moko yebani awa to solo la nanga misinu ou rien oza musika oza capable ya koloba tanga ba kombo donc malobe pa ya ndeko na biso Eric Nteka merci Pepe Mokonzi bonsoir les vrais combattants donc napesi bandeko tumbo te awa biso ezalaka AFC vivant donc slogan monsieur Zate na CPN na elo mo lobaki o tout akoya na esprit ya contradiction awa ifa kita donc akutute expliquer biso kututi donc aweza AFC ou rien dans le coordonnateur nanga ou rien en tout cas Pepe Mokonzi nous sommes ensemble
toujours soutenir les coordonnateurs na AFC dans son ensemble. Toujours derrière Bango parce qu'ils ont les matière ezali mais temps de peu limité. Eza gravité tozonga biso tozana de toute façon tozala mamboka. Papa tozali le deuxième week-end tozali. Kongana conclure Kako s'il vous plaît, juste une minute seulement. S'il vous plaît. Bandeko na boko pesa na batu musu maloba na place na ngai ya na loba après s'il vous plaît. Ngana loba boya. Ka maman ba papa na osenga bino to salisaka mutu. Bo fanda pinza na bandako. Bo banda kolanda ba place de Félix Aleki. Bo tala taba photo na e. So fandi na ndako ne bo fandi logo eza weekend. Ndeko mutana na tête pays na tsaza malade ya mutu. Bo fanda mutu wana zobila. Bo tata ninga lekaki pa lo sakweno partout Aleki. Bo fanda bo mona mutu to tie na tête pays azana malade. Na ba batene bino bozo mona ngoti. Mutu wana ko diriger bisote, ya ko diriger te. Soko fan actuellement atabato bazoya ko leka na ba panel pour na ko défendre Tshisekedi déjà pas si makasi o kokati. Obi maka zoba. Dikam na osenga bino bo fanda pina na banda ko bo fandi bo banda ko landa ba place nyonso Tshisekedi alandi. Bo mona ki Aleki, bo mona kaza problème na mutu. Ngana zo lela ka Tshisekedi obela. Na soki si wana merci. Botika la malamu. Merci beaucoup Ndeko, merci pour l'intervention, surtout précision. Bon, quelque sorte, on ne veut pas Rosa Amanda ma raison. Bon, Yémoropé, c'est qu'elle dit. Makamboua lobby à quel les contrats en anglais, donc il dit une chose, il fait son contrat. Quand le Kambou ici te dit, donc on a raison, pas comment on va conclusion, pareille conclusion quoi. Bande de robots tapoter parce que là il veut comme béguer toi la restriction tisi quoi. Bah signer là il veut donc tu la restriction là. Bon mais tapoter que tout fan de temps à 40 ans. Si on t'est bloqué là on les bosso va commenter. Alors ndeko tous. Oui papa. Mbote ndeko na malobo mboka wayo. Ah merci beaucoup papa. Mingi bande ko na biso basi ba lobi. Omoni problème otoza nango maladie kombo na yango Félix. Donc, ce que ya solo, il faut atika pouvoir. Atika pouvoir, ba misusu ba diriger. Ndenge faillu aboya ka négociation. Il faut être yaye papa. Ozomona. Ba tu bakomi goluba non, ce qui Félix atika pouvoir na ko diriger mais tu es malade. Lelo tala siko tala Congo tala ba problème tozana yango boy tala ba problème humiliation totale tozana humiliation totale ozompa bande ko bauti koloba wati donc yo okokende ko attaquer ba Rwanda ba pays wana ba nini na niveau nini ono akade sokini non papa abelisi biso tipu wana abelisi biso vraiment abelisi biso omoni Félix soka ke atiki pouvoir na lobby kimie kokota na est wana donc une semaine ezebele je vous le dis il y a des gens qui sont décidés ceux qui kaka Félix atiki pouvoir bokomona kimie kokota na est wana donc vraiment merci ndeko Congo mutazali contre baide na yo ezate mais ndengo bandaki vraiment na ba théorie wana en tout cas yango nde mutu epesaki bato ba réagir en tout cas je sais que ozawana kimia toza mpona Congo toza na biso te ke ono omoni bandeko na biso na baluba biso tofingaka bango te bango bazokabola mais soki totali d'origine vraiment mais baza pété hein bango bafinga kaka oh non sokolo bibo Rwandais Sénégalais Centrafricain mais bango soko d'origine na bango baya mais toboyaka bango te bayeba makambo bazoloba bayeba makambo bazosala bazaka bandeko na biso mais toza na besoin ya kimia mais Félix faut akende merci na tiri nono bandoki mosusu maloba bon tokota lisusu. Merci beaucoup ndeko na ngai Félix Fouakende conclusion na yo ndeko Papi Tamba malobo mboka yo par rapport au deuxième sujet soki déjà comme disponible dans les cas contraires pour les cas directement dans ndeko Tripax ndeko Tripax au Matisiko ndeko NB bonjour s'il vous plaît déjà je vais dire
pour dire bonjour à tous ceux qui sont sur le panel. En fait, moi, ne voudrais savoir... Ne comptez pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pardon. La parole, en fait, Ochomata Siko, il y a une erreur. En fait, il y a une personne qui était bien avant Yomata, Neko NB, patriote. Ok, pas de souci. Comme ça, après, juste après, il était au PSO Maloba. Ok, pas de souci. Neko NB Malobombo Karabino. Bon, là, Naomi focalisé. Bon, bonjour d'abord, bonsoir, toi, presque 17, toi, 18h, 19h déjà. 19h. Bon, bonsoir à tout le monde. Nalingaki na intervenir par rapport à ce sujet na qui est traître. Bon, mais je veux toucher un petit point sur l'histoire au Tozolobak armée Kokyo récupérée. Bamabele wana nyonso révolution ezui pour nanga rebelle. Quand quelqu'un se révolte, cela ne veut pas dire qu'il est étranger, non. La révolution ou la rébellion et où takaka na kati ya mboka, ceux qui rebelle, on appelle quelqu'un rebelle, c'est kaza mutu ya mboka. Aza mwana mboka ami révolté. Wana signification ya rebelle. Mais ata rebelle aza na ba alliance na ye. Elingi olobate ki aza mwana ya mboka te. Ça, c'est la simple des choses que nous devrons accepter. Parce que nous aussi, le Zaïre à l'époque, avait appuyé certaines rébellions que nous, personnellement, on ne veut pas citer dans l'histoire. Nous nous culpabilisons tout le temps, mais je ne les dis pas dans le mauvais sens, je le dis juste pour essayer un peu que les alliances existent dans le monde, les alliances existent pendant des batailles. Yango moniata, ce qui toquait une situation beaucoup plus lointaine, tozui kaka situation à Castro, ou Atika, tous ces gens-là qui ont suivi son idéologie, tous ces partisans, les lots bazan à pouvoir ti les lots, mais Castro, babanda lutte na bango, ti na Venezuela kunezala ki banini na bango, banini fief na bango nyonso. Donc c'était une lutte qui avait des alliances. Yango okutaki na kati na bango ba argentin, okutaki na kati na bango bato mosusu dans le Sierra Maestra, ezalaki nango banani ba cubain kutute bango. Donc comprenez qu'il y a des alliances. Na kati ya révolution na bango na boye kokuta Che Guevara akoma pe ministre na kati ya Cuba, akoma pe l'icône mondiale, mais azalaka cubain te acheli biso ba bwamunda toyebi bango te source na bango toyeba te, acheli biso bandayuel, acheli biso ba chiwewe azaki soda nga lebi chiwewe na yebi chiwewe tonga zana nukutu nzambe ba chance loko pamba ba général Ilunga bazalaki ba général banza bazalaki ya bamura donc banza longo ba ocha Ilunga tonga ye chiwewe ne muta ya ko pese pouvoir ezane Félix azali kutu loko te na bamura donc ba Ilunga na ba banza bazali osu mutu amarke wana oya banena ko garder kaka police républicaine oya yo unité na yo wana ekbatelaka yo ozo comme c'est numéro 1. Premièrement, tant ba soda musu bazana ba osepela nango ya liboso yango wana ya mibale bozana kati armée yo tiki ba soda na yo kezo ba mercenaires romains obi que des jours de moi côté na Congo na nenga osakana te tozana ba lelo peut-être nous sommes fiers nous Congolais de dire que non wazalendo de so bundela biso guerre. Mais wazalendo esa lokwa tolobi ba kuluna o constat o kanga bazo bundaki ba wazalendo ba kuluna tuna biso toza ba ressortissant est ba wazalendo baza ba kuluna baza ba jeune moko boye o mitu esala bien te bo pesi bango ba arme na teni comme baza ba tab esprit ba kata ba machette ozu bango bike non bino de boke ko bunda. Est-ce que vraiment nous sommes fiers de dire ça? Dernièrement bazo ebisanga ba bio non dans la kutu ba wazalendo bango de ba ki ko bombarder discours à Corneille Nanga. Discours à Corneille. Si on pose cette question, on est pas le bata ba FARDC mais ba le bata ba masqué ba bata ba FARDC bazo le ba wazalendo. Nde na ndenge wana deja neto aussi sa guerre o. Na minute neto komi boko nani ye Corneille Nanga azo poussa na vers Kisangani. Ye bango na Congo soko sud est. Au sud Kisangani au sud Katanga Congo ekufi. Na Congo to produisa relo côté. Nyonso to saka na utaka na est on ngomte saka budget na biso. Malgré bambongo ekotaka na ba SNEL o saka ba pool privé bambongo ba DGD ya ba DGI et ça le côté na Congo. Tout le monde place wana. Un pays comme le Congo.
Un pays comme le Congo, est-ce que biso vraiment fait tout le barana guerre na biso que non, batu bazo agresser biso za ba Rwandais. Qu'est-ce que sur la place à Félix, qu'est-ce que je devais faire? Organiser l'armée. Comme il y a déjà que non ennemi na yo eza boye. Papa, na guerre tout le monde a so pays en guerre, ba stratégie mususu ba bimisaka ngona ba TVT. Président zalaki mutakala stratégie nyonso yezo bima na TV. Que toko sala boye na ko bombarder na sala boye. Ya ka teta ngazolo ba que non, soki ba monika ka moins d'escarmouche ko sala boye Rwanda na ze moi si n'est pas talai. Ya kanti lelo soki na minute ndenge zabwe lelo ndenge ba Rwandais bazobundisa biso soit disant bato bazana Corneille nanga soki lelo yindi boye ba Ugandais ba okotela ete bato na déjà batuti na bazaka déjà solidaire azoki ba Burundi ton Kagama bendi bango mato ya gangeli ba Burundi basuka ba Burundi bazongati lelo oyo ba Sud Africain natali na zomona na ba Sud Africain bato ba Sud Africain bazana Sadek wana bazoyamba na bazoyamba Wilingoma. Na minute on est aux ambitions que nos guerres et ici l'année la politique ouana. Guerre et aussi la nini il fallait restructurer l'armée. Il y a personne qui mbongo na bato Sadek, a personne qui mbongo na bato EAC. Il y a bête que EAC ça qui composait la banane. C'était composé des Rwandais aussi, des Kenyans, des Tanzaniens. Batunion sur la partie est na ba Ougandais. Na Congo to koma qui à un moment donné na ba Soudanais na mboko ba bundela biso. Lelo guerre ngo suki wa. Ba pantheon ya benga ba pantheon na bango de bazoche musapinalis. Na minute l'autre ko ça la vrai congolais na minute sauf Félix ça vrai congolais na minute point super makila ba congolais te ngapo nanga a démissionné quand on a démissionné muto akoya wana ta présence ya Sénat o ya actuellement avant de pendant une année a organisé les biso élection moko ya bien le baza fier père lo bakeno ba gagner élection et ça là 7 jours élection ba mi voter na bandako le pena ba pasteur pe baza ba pasteur na Congo ba lo ba pe que toute autorité vient de dire à tricherie. Ce qui Jacob Koutou a Bible. Jacob Koutou, ce que tu as bandé déjà, il y a les solos, non? Maman n'a pas yébaka parce que nous avons révélé kaye. Mais bah, il y a Jacob, et l'accent Moïbi. Mettons à yé ko bundana nzambe ba ya bundaka na anso na nzambe et après ne ba ko délivrer ba bi que non yo katina yo 12 tribus à Israël et kobima. Abotola ka bo manani bokonzi ya na ye. Mais ce que yo muto yo kuto ibi pouvoir abattu. Yo muto so diriger pour so vimba so tambola na tapis rouge que non garant de la nation personne mais peut mettre tala nzamba za juste. Au moment to ko ça na raté Dieu est juste. Lelo soki Corneille nanga saki avancer te mais constitution se changer ki. Tourner to ça na président moko éternel. Banga ba ça la stratégie na bango ezaki que non parlement n'aime te comme voter président de la République. Nzambo azama lamu à déverrouiller plein machiavélique au Félix Alingue ko ça na biso na bataille de paix. Nga mi poser la question. Ba kendaka ti na centre ngandati. Tozo tala ba ti na centre nganda. Ba keti na centre nganda bazo sala ba projet na bango ko modifier constitution. Lelo où sommes-nous? Ba procès mbata baza wapi? O bande ko lo ba kena ba changer constitution. Constitution ya ba paya. Un président qui ne travaille pas. Papa, guerre ko sila ndenge ni toye baté. Nani asa ministre de défense, nani asa ministre de transport. Tout le monde a des fois mobilisation, Jean-Pierre Mbemba zo sala lelo. Tant Bounaga ne kenda na ba ville. Jean-Pierre Mbemba n'a pas fait ça. Nous demandons que c'est là que non, tant que Jean-Pierre Mbemba attendait que c'est là attaqué. Jean-Pierre Mbemba tiki ministère na ye, o ba maboule salimi na kin transport, ya matia après ça prix à transport ba chauffeur ba respecter raté. Yo wana ndem dans la campagne pour sensibiliser batu pour na ko modifier pour na ko bundisa ko nani ko kota na armée. Na batongo ba kota na armée vraiment ngande ko nanga ko ken armée wana te. Donc ba kota ka engagement na bango na ba INSS na ba FPI na ba organisation minière na ba entreprise minière na ba lo ba non sango na TVT mais ce comme une armée pour na opesa mutu 200 000 francs na 200 000 francs wana nde bozo so ke non mutu ya ko bunda il y a souka pour na clôturer lelo e ba doubler ba soda salaire. Qu'est-ce qui manquait avant de doubler ba soda salaire? Qu'est-ce qui manquait? Mbongo nyoso ba rume bali ba kei ba beta ta masasité mbongo nyoso ba ta Sadek balia ba ta EAC balia ba kei ba beti masasité pourquoi futa na ba soda te lelo ba soda na biso balata na ba boti na ko panzana muta bongo ne boninga ke bundake tozo tala ba soda oye moko rekita ki totala ba video ne bazo finga ye bozana beso kimie kota papa kimie tonga ninga kokota basangisaka mutu nyonso bokalikanisa mutu na mutu. Lelo ce qui fait la force de l'Angola président nani Joao explica kango ye na début tonga okende alobi biso na Angola to kufa mingi biso na Angola to zonga mingi sima tonga baninga bazo développer
yango moni tokoma soki problème ezali tovandaka entre biso sur une même table to trouver ba solution mpona kosunga mboka biso lelo tozala na bakonzi oyo basungaka mboka te mais bakonzi oyo basungaka Félix ayakosala business na ye na moto ya mboka ndenge moni bango nde bazokendaka baconcertation na pa ebera ozosanti kaka bameme tete wana babaati lukwebo bavital camere bawili bakonga basho kitundu baevariste boshap balamer mende ça veut dire bango nde bazala na baoprépare relève ya bana na bango siko babiso oyo tosani et puis bon ça va pesa likanisi pona mboka likanisi ça bo démissionner peut to changer classe politique lobi na tala ki discours ya nanga face à étudiant na sepela ki na discours wana vraiment discours wana ezaki discours moko ya bien ya ko réformer ya ko rebâtir ya ko réformer un Congo nouveau Congo ezate Congo état ezate tantôt ministre ya justice bazana premier ministre oui za chef na ye ministre de justice azobeta premier ministre Masasi azobeta ye Masasi azobeta bambeli na miso et puis tous en besoin Congo ngwebonga Jean-Pierre Mbemba zo ba poste na été Jean-Pierre Mbemba zo ba rôle na été zo ba poste na été o azoleka zo loba pe na kombo ya Congo muto bo finga wana zaki ex président azo exposer mboka ke na minito na mboka ba secret musu d'état ba bimisa ngo te est-ce que lelo to ko zongela lelo to bana olobela makamwa nationalité na ba pays o eza ba pays nyonso ali bana mboko eza développer likamwa nationalité lo ba makate Mbapa za fiera ou le baza français. Ce qui est le besoin de Mabamani Saza congolais. Besoin de manani papa nabiso nani oh msoza ipembe nani papa nabiso zaki ya mungalo ya pembo nani papa Jano Bemba za congolais. Ce qui besoin de ma papa nabiso José Ndunda za congolais. Siko pourquoi bobo ya Kabila za congolais. Moïse Katumbi bosobo ya za congolais. Nous posons la question, nous avons une réflexion très bête, ça veut dire que nous avons travaillé avec Félix. Nous avons dit que nous nationalité, nous avons une carte d'identité. Une personne qui a été dans l'armée, Azala chef d'état-major, Azala président de la République, la nationalité, Ezali sous-souté Sekouya.